Bonjour, bonsoir, bande konangai, ba congolais, bisika nyoso bozwami na monde entier. Ba weekend na bino malamu, bandeko. Concernant nazolo ba muke concernant concert ya Fally Ipupa oyo, ele kaki lobby na kati ya mbutu. Concert ya bongo nga na monate. Voilà. Mbala liboso vraiment na lobby en tout cas mbala liboso depuis naza na mboko ya Allemagne na mona allemand alobeli makambo ya Congo pour la première fois depuis que je suis là. Donc après concert ya mbutu oyo touti komona ba concert ya mbutu ya Tembe. Voilà, pas concert à mbutu ya Tembe. Après concert à mbutu na Tembe, mbala liboso na mona balma. Batie journal la mweza wapio, on a zaki tanga journal là. Zana dukela bino journal, hein? Schalke versucht ein bisschen mehr zu investieren, aber es kommt nicht viel dabei heraus. Weston McKennie, erster Abschluss mit lauer Torgefahr nach 70 Minuten. Danach der nächste Wechsel bei Schalke. Bogelab geht raus. Kutucu kommt rein. Mbala ya liboso depuis naza na Allemagne. Mbala liboso depuis naza na Allemagne. Na mona allemand alobeli Congo. Depuis concert wana ya mbutu ya Tembe. Depuis concert wana euti koleka. Mbala liboso na mona allemand. Balma balobeli Congo. Balobi ba combattant bazo bunda ba buki ba BBC gare ba BBC ceux qui gare de Lyon parce que baza ko réclamer ba droit na bango concert moko politisé yaki ko salema na France. Alors ba congolais au baza pour yango parce que il y a les gens qui meurent toujours dans leur pays, au Congo, et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi certains Congolais, certains artistes congolais ne comprennent pas ça. Comment ils peuvent venir en France pour jouer leur concert. Parce que selon la culture africaine, concert et betamaka. Donc la musique, on les joue là où il y a la fête. Mais si les gens sont en deuil, on ne joue pas la musique. Dans le sens où on a un débat qui est en basali ba débat sur Congo pour la première fois depuis que je suis dans ce pays. Donc d'une part, Toki Koloba ezali victoire et bateau bazo combattre parce que ngana zali ni pour ni contre, mais je suis en train de parler ce que les Allemands ont dit. Donc pour nga na monique eza quand même victoire na côté. Ya ba combattant oyo bazo combattre pona bana na bangoti. Bazo combattre pona vie na bangoti. Bao combattre po bazangi eloko kolia te. Bao combattre po mboka na bango eza occupé. Mboka na bango eza bien te, eza stable te. Alors bazo li balingi ba distraction e côté la bangote. Yango ba marche, yango bazali ko telemela, bazali ko telemela ba nini wana bazo telemela ba biloko no se koya na ba distraction le kola ba musique. Donc pour la première fois mes amis depuis que je suis dans ce pays, pour la première fois, je vois allemand afandi na fauteuil na ye bazo sala débat sur Congo. Eza déjà franchement une victoire selon moi. Eza victoire pour na ba combattant. Eza vraiment victoire et puis ba allemand ba condamné ba français ba lobby comment ils acceptent des trucs comme ça là. Que batu moko boye baye ba uti na bamboka na bango baye ko imposer bino kaka babilo moko boye e bitumbe za la libanda démonstration za la libanda démo za la libanda metoko jouer kaka et puis vous laissez l'artiste jouer la musique sans quota la contre la population na bino vos citoyens paisibles oyo bazali ko bebsi la bango nini tranquillité na bango. Et ça juste pour la rolinga mbongo toni donc des trucs comme ça. Elle a ici des gens qui ba combattant oyo ba bande côté les mela concert wana ya Fally ba bande telemela ngo te pona intérêt na bango moko
mais pour l'intérêt à Congo Mobimba, j'ai l'impression que fait réveiller bato ebele. Donc tout le nini Mobimba, comment on appelle ça? Nini Europa Mobimba eza éveillé na likambo wana bato ebele ba pays ebele ba bengi ba pays ebele ba lobeli yango ba pays ebele. J'ai une copine à Suède alobi na mboka bango ba lobeli yango bato ebele ba lobeli yango ebele ah na mboka na biso vraiment ba lobeli yango makasi na Allemagne awa likambo wana ya kotumba gare ya Lyon na Paris donc ba dégâts matériels nyonso wana salemi et ba condamné comment bourgmestre comment bourgmestre akokai kotika bango ba beta au moment où il y avait des protestations avant et puis batumba qui garde les lions avant concert banda mais comment akokai kotika concert wana et salema et puis pour mususu ba ekoloba pourquoi ba congolais bazo marcher et puis on a essayé d'expliquer que par rapport à l'insécurité na tuerie oyo ezo leka na mboka na bango ya Congo alors bazo linga ba manifester bazo boya mutu moko auta bazo boya ba musicien na bango basala lokola eloko ezate donc ba fêter quoi ba fêter basala lokola eloko eza na Congo te baya awa ba distraire batu na musique au moment où les gens doivent se concentrer d'ailleurs doivent se concentrer d'abord doit se concentrer d'abord dans makambo il y a politique où ils ont marché té parce que si toi tu veux pas t'occuper de la politique s'occupera de toi voilà donc pour la première fois mes amis donc na okelo bakaka bravo na ba combattant ba sali eloko oyo e monani na miso abatu en tout cas na oti kolanda ngo sikoyo na lobi na kovanda boete tikanga pe na lobela ngo ndambu donc balobeli Congo depuis naza na mboko ata tuerie ndenge salemaka na Congo kuna na tiko mona Allemand azolobela ngo natika ko mona te oh mon dieu natika ko mona te ke Allemand azolobela tuerie ya Congo mais avec ba manifestation ba manif oh ba combattant basali contre concert ya Fali et ça li que Europe Mobimba lobeli eloko wana Europe Mobimba Europe kakate Afrique j'ai une copine qui est en vacances na Togo c'est une togolaise alobi na mboka na bango donc balobeli yango donc tout le Afrique Europe Amérique balobeli ba manif wana esalemi na Paris pona tina ya concert wana ya Fali Poupa tout le monde condamne la France ndenge nini ba ko permettre eloko wana or que ba yeba ki que il y aura des manifestations maintenant ba population na bango ba citoyen na bango nde bazala ki touché biloko na bango zala ki touché par rapport à ko privilégié mutumoko boye o boye bike na mboka na bango ba conflit ezali et puis tout le monde demande pourquoi ba expliquer pour na Congo ba guerre ezali donc le message est passé c'est ce qui est très important Fali abeti na ye azui bambongo na ye eza pe très important pour na ye mais pour les gens qui aiment le Congo les gens qui veulent le changement les gens qui ont marché par exemple na lobi pour na bango pe en tout cas, message est passé et puis yokani mongongo penza yokani libanda mongongo yokani libanda tiba alma ba lobelango po alma akota buzoba te eza tendenge za na ba France ko muke Chirac soki alobi nini soki Chirac na pardon nini oyo Sarkozy président abino soki nani wana oh alobi boye nini lelo a changé nene ba alma bazala na babilo kwa biso tozana Angèle na biso Merkel awa buzobe lekate balobeli Congo pardon balobeli Congo pour la première fois na Allemagne basali penza débat penzo ba politicien ba vandi na ba kiti ba bandi débat discuter qui a tort qui a raison comment le gouvernement comment Congo bazo koka kotia kimia na mboka na bango te donc des trucs comme ça c'était vraiment bien
donc ba lobeli Congo donc pour nanga na moni des parties wana ezana victoire parce que fali alobi abeti concert na ye azwi mbongo na asi azwaki caché na ye donc a confirmé caché na ye mais pour na ba combattant aussi eza victoire makasi pourquoi parce que monde entier elobeli démonstration wana monde entier donc bato ebele ba comprendre te que na kaka na poto awa ke ba étranger ba ye pe ba sali pe ba o ba kokai ko ba sala ki wana. Donc, et lobby si monde entier, et puis Moutoutou Azotuna, qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Est-ce qu'il y a quoi au Congo? Est-ce qu'il y a quoi? On dit quoi? On disait quoi? Il y a quoi? Il y a la guerre, il y a quoi? On tue les gens, on viole les femmes. Donc, tout le monde demande, tout le monde demande, tout le monde demande. Ngakutuna Zoa qui m'appelle, belé. Ya baninga nanga ya musala ba allemande, na ba allemand. Qu'est-ce qui se passe? Tomoni toyoki, tomoni ezanini. Donc j'étais là en train d'expliquer des côtés nyoso fali azane artiste alinga ki kobeta na concert na e. Mena ba combattant baza batu ba combattant ka ba biloko ezoleka na mboka ba pekisa ki musique donc des trucs comme ça. J'étais en train d'expliquer toute l'avant-midi lelo. Donc ebimisi penza problème na biso libanda pour na ba combattant vraiment. Donc, combat na bango, na babunda kilo, biloko basala kilo biwana, vraiment, et fouti na sens que, mongongo na bango partout. Donc, monde entier est lobeli li kamboana. Parce que moi, j'ai dit ça à connaissance de cause, je connais les Allemands. Ba Allemand ba kota na buzo bate, ba kota makamba pam bate. Mais ba Allemand ba koti na li kambo yo. Ba lobeli yango ba sali pe table ronde ya ba politicien, ba zo discuter sur yango. En tout cas, elle a qui si que mongongo et yokani donc eloko basali et que en 20 et balobi penza eloko ya malamu et puis balma ba pesi conseil moko na France balobi biloko a bongo batika et salema lisusuté. Donc j'ai l'impression que comme vous savez que balma baza vraiment ba ami en France makasi. J'ai l'impression que ezala vraiment pas si que musicien mususu aya abeta. Eza loko la fali aye ko kangane nzela ya baninga nyonso. Nandimite ke bakoti ke la musicien moko boya ye kaka chuku ngayo yo na ye na ngina beta musique na nga loba azala pe mine penza ndenge fali azala ki mine soutenu par on ne sait pas qui était derrière lui parce que na ndenge penza gare wane tumbama ki c'est pas loin na arena mais batiki kaka abeta. Mais si vous regardez bien à regarder fali il n'était pas vraiment azala ki vraiment wanati. Azalaki wanate. C'est la question que moi je me pose. Ceux qui ont moniqué loko ezo dérangé baninga. Pourquoi? Parce que ko sala kabilo kapoto sepeli sa batute. To ya prendre ka ko sala makambo. Oyo tozo monake eza bien pour na yo et puis ezo valoriser yo et puis eza ozo tala pas biso ba kongo to mona ka lelo. O tala lobby. Likambo no sala lelo, est-ce que lobby eko futanga? Est-ce que lobby okiko baby sa vie nangate? Est-ce que lobby okiko baby sa personnalité nangate? Ko sala ngo ka pona na sili sa tembe to nini te. Si vous regardez bien, l'artiste n'était pas vraiment là. Bato yo basala batanga babiloko wana ya observer bato. Ce que otali concert wana, Fali n'était pas vraiment les Fali qu'on connaît. Fali Opeza à se déchenaka, à mitikaka, tout ça. Il n'était pas là. C'est comme si, donc c'était tout, ça qui tout préparé, ndenge bako sali lango et banda après, oh basali, oh après, oh bako, mais que bomoto na ye wana, oh babenga nini ba. Donc il y avait pas le, les mots me manquent ici, j'oublie. Et donc nini ezala kite, oh ezala kana katia mutu muto sala eloko quoi. Ezala ki penjate. Donc c'est comme si il n'était pas là. C'est comme si il faisait ça malgré lui. Tema bato balingaka ko bina ta donc ta ko réfléchir ezate ko bina kaka po basilisa soki tembe soki nini donc congolais vraiment comme ça nga. Donc bazai ko pousser avance on est avec toi allez-y ko simba. En tout cas asalaki yango ozomona ke mutu penza ye moko penza azalaki wanate fali penzo to yeba kana ba concert netu abando sa asali na ba Amerique na été a omona penza ki fali azana podium. Donc cette chaleur wana azalaka nango na podium wana en tout cas ezalaki lobité. C'est comme s'il avait peur, c'est comme s'il avait
il se reprochait de quelque chose, mais malgré lui, il était obligé de faire ses concerts parce qu'il y avait pression derrière. On allait voir là, il avait, c'est le mot que je cherchais, c'est comme si il faisait ça, il y avait une pression. Il avait une pression derrière, mais lui-même n'était pas vraiment là. Donc, bah, émotion, oyo ba pesa kalere bazo yemba. Bah, émotion, oyo bima kalere baza na podium. En tout cas, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas l'émotion, il n'y avait rien. Il y avait kakako sili satembe. Donc, et l'autre, qui bosse, ça ko sili satembe. C'est l'autre denga natale la qui na monnaie la qui ango. Mais de toutes les façons, parti nyo somi balé ba gagné, il a gagné caché na ye. Bato ba kende ki kobina, ba bini, ba sepeli, muto a perdre, quoi la ba combattant. Va faire passer message na bango et yo kani makasi ata bakangi ba misusu, c'est pas grave, il y a pas de problème. Mais en tout cas Alma a lobeli concert et a lobby. Alma ba politicien allemand ba lobeli concert et a lobby, ba lobeli démonstration wana demo wana lekaki wana balakisi nandenge gare ezo pela moto. Donc, ba combattant va faire passer message. Fali a conclure mission na ye. Oh, a kiko sala. Et puis, azui caché na ye, si je peux dire ça. Excusez-moi, c'est le mot que j'ai cherché. Donc, Fali azui caché na ye. Bato ba kende kiko bina. Ba bini. Ba lembi. Ba olala. Ba ngopo ba lembi. Concert lembi saka. Ba bini, ba lembi. Ba silisi ba calorie na nzoto, j'espère. Ba diminuer ba calorie na nzoto po ba calorie mingi munene munene epesa ba malade. J'espère que ba bina ki makasi ba diminuer ba calorie na nzoto. Fali azui caché na ye ba combattre ba faire passer message monde entier ba pays nyoso européen et lobeli manif wana ba lakisi kutuna ba moto wana. Donc Allemand a comprendre te. Et puis tout le monde demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, à Congolais, problème est nini. Au Congo, il y a la guerre. Au Congo, on tue le gens. Au Congo, il y a ça. Donc, tu vas essayer d'expliquer. En tout cas, dans l'anda qui débat à Balmé, ça lit 45 minutes. Aujourd'hui, après-midi, c'est dimanche. 45 minutes, bazo lobelaka Congo. Pour la première fois. Depuis Nazana Mboko, au plus de 18 ans. Pour la première fois, Allemand a vendu na kiti nae a olobela Congo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Parce que c'est pas normal. Que baza ba immigré, komi ko sala ba biloko ndenge wana tout ça. Donc ce message vraiment est passé. Donc tout le monde est sorti gagnant quoi. Muto a perdre azate. Fali azui kanyot na ye. Bato bakende ko bina, j'espère que ba diminuer ba calorie na banzoto na bango po ba bini. Ba combattant ba faire passer message na monde entier, ba pays nyonso européen comme africain et lobeli manif na bango wana. Bato ba perdre dans tout ça, c'est le bourgmestre peut-être de Paris parce qu'il y a cause vraiment il faut appeler ça faire des explications. Il faut vraiment appeler ça des explications. C'est la France qui a perdu peut-être. La France ne perdre. J'espère que prochainement bakolinga babiloko o ezana batiraima na kati batikaka eleka na bamboka na bango. Franchement, c'est ce que moi j'avais à dire, pardon, c'est ce que moi j'avais à dire pour concert elekaki. Bravo na ba gagnant nyonso. En tout cas ba gagner concert eleki nango. La vie continue. La vie continue. Demain, c'est déjà dimanche, lundi, allez. Lundi, les deux, tu es sur la misala. Donc, tu as une vie normale. Tu as une vie normale. Alors, pourquoi ba conflit? Pourquoi qu'on soit, pourquoi nini? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi qu'on finga, pourquoi, je ne sais pas. Donc, mutu azali libre et à manifester, argument na ye, et à manifester, mécontentement na ye. Et à manifester pe donc place liberté ya moninga esuki ya moninga pe bandi wana place ya moninga bandi ya mususu esuki wana. C'est comme ça la démocratie. OK. O eleki et apprendre nde biso po muto apprenaka te na likambu azanyama mutu normalement l'expérience nde epesaka batu sagesse à partir de l'expérience au monde aux 8 mois sagesse moko boy. Mais biso ba congolais soki toza ko ce qui tozo apprendre na ba événement te
Donc, ils n'ont pas si pour faire avancer les choses dans notre pays. Donc, on doit avoir cette culture d'observer et de tirer une leçon dans tout ce qui se passe dans notre société, quoi. Il faut toujours observer et regarder et dire ces trucs ici, ça m'a enseigné quoi. Donc, et là, il y a les cas qui a conseillé à Fali, ba délégation et outa qui Congo, ba journaliste na ba nini ba outa Congo, ba ye concert, ba to ba outa ki bisika na bisika ba ye concert, ba msu ba ya ki concert, ba msu ba ya ki pour protester, et à la fin, tout le monde o ebimi, ba combattant, ba faire attendre message na bango et lobami nongo et donc ningisi Europe et mobimba, les blancs ne comprennent rien, voilà. Donc, tout n'a pas explication. Aujourd'hui, là, tout le monde, les gens avec qui je travaille, tout le monde m'a appelé. Rosette, les Congolais en France, qu'est-ce qui se passe depuis quand France est comme Mboka Congolais? Alors, on essaie d'expliquer avec nos petites informations que nous avons. On essaie de les expliquer. Ah bon, ok, voilà. Et puis, politicien, ça l'émission, ça lit plus de 45 minutes, hein. Au Bela Congo, donc c'est quand même quelque chose de bien. Fali pe asisi tembe na ye ndenge alingaki asisa tembe et puis bato bakende kobina babini ba transpiraki j'espère ba perdre moi ba poids na bango, donc ça fait du bien. Ba français de ba perdre bon que été à bango prochainement ba ye bandenge ba kozo ba mesure bien pour na ba salle na bango mineno bazana ngo o artiste na biso congolais lukaka à tout prix ba beta na ba salle wana ya ba France wana, donc ba ye bandenge ba ko banda ko gérer ba artiste bayaka surtout ba utaka na mboka na bito, par exemple Congo place ba combattant ba telema ba ye bandenge ya ko gérer bango quoi. Que mutoye azana na besoin ya salle bo mekana no bo solo la na yepo etei bango pe etei vraiment ba français na biso ba oyo toza ni pour ni contre tozala ki wana il faut epesa biso leçon. Donc congolais en général hein, biso ba congolais nyoso eloko oyo uti koleka oyo e fongola biso quand même mémoire epesa biso mayele, donc muto apprendre na likambute, donc aza mutu normalement azwaka expérience et puis sakaye sagesse et puis expérience était ya kabatu et puis batira kaka leçon na eloko nyoso, donc eloko eleka ki lobi wana et tirer biso nyoso et puis ça biso leçon et puis ça biso pe ba réflexion to yeba ndenge ya ko se comporter, voilà na makambo ya mboka na biso Congo. Voilà, donc le message le message que j'avais aujourd'hui, j'étais vraiment étonné, pas seulement étonné, mais surpris que les combattants, ils ont fait parler les Allemands au balingo kota makambo ya Afrique penzate, surtout ya Congo. Ba Allemand balinga kota makambo ya Congo te, mais aujourd'hui pour la première fois, les combattants ont fait parler les Allemands. Basali penza débat politique pendant 45 minutes en train de parler de Congo. Dans leur journal, batie makambo ya Congo na journal na bango. En tout cas, bravo aux combattants. Et puis, voilà. C'est le message que je voulais faire passer, que les combattants, vraiment, lobby si allemand, quoi. Mais bango quand même, lobby si allemand. Lobby si allemand pour les Cambo à Congo. Donc, il va faire passer le message. Donc, c'est ce qui était vraiment, vraiment essentiel et important. Ils ont fait passer le message. Fali azui kanyote na ye, bato bakende kobina ba sepeli babini, ba sisi tembe, et puis ba français ba perdre biloko nyoso ba perdre wana et apprendre bango prochainement avant ba pesa ka ba salle ba yebaka bazo pesa ngo na banani et puis intérêt na bango ezani na kati kuna avant ko pesa ka bipese lati. Voilà, message nazalaki nango yango wana, j'étais vraiment surpris et puis contente de voir que Allemand, Balobeli quand même il à Congo. Balobi, il faut vraiment qu'on trouve une solution, sinon ça n'a pas de sens que Batouba ou Tanamboka na Bango baya kosala à démonstration. Ah ouais, mais l'artiste là il est venu d'où? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait
il y avait des combattants, est-ce que tout a été préparé? Donc, balobi babiloko a bongo kaka, babiloko oyo, et lobamaka na ba politique, na ba politicien, il y a bamboka oyo, parce que bango bazalaka libre, ils ne sont pas corrompus, bazala pro, maintenant mutute balobaka, mutuna mutaloba ndenge, na episode pe basisi, débat na bango, babimi bango nyonso nzela moko, na ba koto, ba mati, na ba voiture, na bango, bakomela ba café, na bango, ba vandi place moko. Donc, politique, bango basangisaka politique, na ba vie, na bango privé te. Donc, bango peza baya na démocratie, baye ba ko gérer démocratie, et pas biso ezana bien comment on appelle ça démocratie ezana no bien pas bisoté ceux qui muto azana opposition koto yo muso azana na ceux qui majorité koto ceux qui na parti politique nini bokomi ba ennemi na ba famille ekoti ba famille ekoti ki ennemi or et pas mundele ezalile ba fani na bakiti bazolo ba makamba politique ba injire ezate eza olobi ide na yo eza bien menga na moni boy o pe alobi non ide na yo pe eza bien menga na moni boy le ba sisi ba kenzela moko ba komela café na bango nzela moko place moko puis ba obeta masolo ya politique ete le ba kobeta masolo na bango le ba ke ko kuta na ko sala ba bilo na bango. Alors les kambo et les kakilobi, j'espère que tout le monde mutunyo soit gagné na ndenge na ye. Et puis ce qui est important biso sikoyo biso ba congolais toye ba ko tiraka ba leçon na likambo nyonso. Donc eloko eleki wana epesa biso leçon to tirer leçon na kati. En tout cas pour moi j'ai vu que Nathalie concert wana j'ai vu que Fally il avait un peu d'humour quoi. Azaki bien té. Donc na concert dès le début jusqu'à la fin émotion pensée zalaki té. Donc il y avait pas ces Fally là. Fally otoye baka oh se déchenaka na nini. Se déchenaka na ce que ça na podium. Donc il avait quelque part il avait les soucis de ses frères oyo bazala qui ko marché libanda ba ezate ko balingi ete mais bazo marché pour na ba cause o bango ba monique ezo sala ki ba mboka na biso ezo avancer te. Et je crois que azalaki vraiment y était. Il y avait pas la vie dans sa musique quoi pour la première fois. Donc ça montre que azalaki na souci ya bandeko no bando nyoko mana mali libanda bazolinga ko faire écouter voix na bango. Azalaki na bango elongo mais comme il y avait une pression derrière lui, il y avait les gens, il y avait ses fans qui voulaient à tout prix que abeta et surtout que batu mingi ba fan mingi baza ba congolais ba fan na ye donc batu bebele pe batu ebele ba bikolo mususu ba koma ba fan na ye donc okay ko décevoir batu nyoso wana. Alors pression wana nyoso ezalaki sima na ye. On sentait ça dans l'air na podium que il pensait quand même à ses frères qui souffraient dehors pour na faire attendre voix na bango batumbio il fallait que batumba pour que mokili mobimba et mon ils sont tentés de protester pas seulement pour Fally parce que babande pe ko bisango ba policier na tala ki ba vidéo ebele alobi au Congo il y a la guerre, au Congo les gens meurent, au Congo on viole nos mamans et lui il vient faire la fête ici, il vient faire son concert. Donc on est contre ça. Donc on n'était pas contre Fally comme moi j'ai compris bazaki contre ndé fête wana munene. Donc concert eza fête bato ba bina ba beta maloketo na bango ndenge ba beta kawana voilà. Maintenant lui bango ba trouver ango eza normal te bibembeza wana bato ba kufa jour au jour et puis bato baza na poto ba solidariser na bango te ba bandaka kobina. Donc na sens wana j'espère que Fally yemoko à comprendre. Et puis en tout cas il n'était pas là. Au moni penza ki azalaki na ba doute muke parce que bandeko na ye ba congolais nde bazaki au marché libanda makila na ye makila ezo leka na nzoto na ye ostrikile na nzoto na ye yango edaki ostrikile pa ba frère ba bandeko betema na ba policier libanda ba bandaki ko faire attendre voix na bango batumbi il fallait batumba juste pour na ko faire attendre voix na bango. Donc été ya pe bandeko ba marchaki été ya pe bandeko ba kende na kati. Donc to tirer leçon na kati ya likambo wana elekaki na moni gagnant na kati na moni perdant na kati eloko wana te ya zui caché na ye bato ba kende ko bina babini bato oyo
bato o ba marché qui ba faire attendre vona bango surtout bango penza na loba pas bravo parce que ba allemand ba lobeli yango depuis na zana mboko na tiko na passe ba allemand ba lobeli kamba Congo te. Donc c'est le message que j'avais aujourd'hui. Ba allemand lelo ba lobeli makambo a Congo lelo. Que ça soit positif ou négatif, problème ezali ba lobeli Congo. Bazo linga ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé en France, Congo en France, c'est quoi ça ba otumba biloko. Gilet jaune té, mais congolais. Donc les Allemands ne comprenaient pas et puis bazo ningisami tout donc les keli bango mais etindi quand même comprendre que mais qui peut ça d'explication va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc message à combattant et ça passé. Donc en général donc en grosso modo biso nyoso to tirer les sons et puis to avancer, on est la famille. On est la famille. Tout le monde a senga qui a boté na Congo te se retrouver qui na Congo donc toza bandeko toza famille to koki ko kabwana te. L'unité fait la force d'un pays. Toza la ini bandeko na nga musique e kabola bisote. Bobina kilobilelo toza na ndako. Calme. Benga ndeko na yo o bandeko benga lisusu te po yo bando linga concert yazo linga te benga ye bo continuer. La vie continue. O bengi ye boke na cinéma, boke na habiter na piscine, boke massage, je sais pas où. Ça passe. La vie continue. Mardi, lundi, ils ont déjà l'aidé à aller. C'est passé. L'union fait la force. To lingana. To benda musika na biso, les choses qui nous séparent. Et puis, oyo eza ko inire biso to tiango liboso. Communauté nyonso. Eza la rabongo. Ceux qui bozo tia biloko ezali ko inire bino liboso. Boko faire avancer les choses. Donc baboke tu nandimite ke babundaka pona bana bango pona ba famille na bango babunda Congo wana eza biso nyonso eza bien commun à biso nyonso. Donc voilà, même Fali a lobby abande ko soutenir ba combattant. Donc il est combattant. Et puis ça biso les soto avancer ensemble ini on doit être ini bande konangai. Merci beaucoup. Concert l'équipe, la vie continue, on avance, on est la famille, on est d'une même famille et notre maman c'est Congo, Mabele à Congo c'est notre maman. Restons unis. Ceux qui ont unité, ils passent pour avancer. Merci beaucoup. Ya muke nazala ki nango pona lelo. Yango wana bande ko nangai tika na vanda nangai sikoyo na benda kiti nanga na lala nangai na landa nanga télévision. Ya muke nazala ki nango pona bino lelo. Yango Yango ala congolais nalali nangai nalanda nanga télé. Donc concert eleki totikali famille toza bandeko to éviter biloko séparaka biso toza mutu moko. Je vous aime, je vous adore.